Autant na batolo. Mais toi qualité mon côté. Mais sous batolo les andeni. Ya bango la betema. Nsusu koya. Nsusu minene. Nsusu mikie. Minene mais obi osala la ngopete. Obi osala la ngopete. Po minene pesa nga faut appel à moi soutien ma casse. Normalement. Mutu muso mona bo atolo minene soutien moi pété. Tanga stebo eninga na zonga. Salité. OK, goûter. Parce qu'on va dire botali belle vie. Baza basi bango nyonso to na molongo. Bazaka pe na mayaka te bango nyonso na bakingo na bango. Mais lo belle vazo mayaka. Na kingo ya evanda. Azo na kingo evanda. Bala na kitoko. Ya kofeza na raison. Kenini? Kuko banzanga na photo te pona sina changea nanga. Na komana nzoto mama yemo. Nzoto ya sana. Nzoto pe ya pete. Ya. Ko bossa na te. Nzoto lemba. Soko yebi ko salela te au côté la monde si je savais. Ba msubi ba simba pe produit mais bazana on peut bien Ya ke ba mingi cancer. Obi? Mingi cancer. Te msubi bazana assez produit mais azo garder kitoko. N'est-ce ça? Te bazana bango pe. Bana bango. Si bien produit pe nesenge à la baille. Non. À la popo. Ozo mériter te. OK. Produit malobi yo mériter ngate. Tika ngana baye nzoto no. OK. Ozo mona. Bien kazanga or Ebanité. Groupe nini? Choc loyenge. Bianca. Mais oui. Yo ebelonga kalate. Siko to koloba nini? Oyebi Aziz ate. Oyebi otitite. Yango na bito koloba nini? Eza ndani eza par rapport ya groupe o ya Jani auti. Yango moni bazo zongo. Osoki bayebi ke epela za na kati. So bayebi ke mami Joki Sazala. So bayebi ke Ziza Zala. Bayebi ke Apo Firenza Zala. Elonga Kala Zala. Shogun Zala. Nani Evala Vala Zala. Ba se comporter bon monter Masia. Nani oyo nani Robert Kaskito. Oyo mususu nani Mavioke. Ozui nani ya de loin. Ozui oko Seigneur. Yaya ba ko se comporter bon monter. Total ngo penon die mo eloko Pour la vidéo les ka ba 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 bio MSP. Mais Jani peut dire ça moi un peu à ton âme. O makambo eza ya Jani pe na sele ki pe na tana ye. Ya. À l'équipe ambaté. Na Jani azwa to ka pa azwa ma pete. Donc ya Jani la sévère évoluer suka. Ya. Tant on a talé les liwana ya mona tenga ya merci. Ole la ka comédie kufi. Basi ba osimi pe okekabo. Ya zaka et puis bana bana ko leba akokataka émotion. Mais qui bien maintenant on a pe que non corps ya Jani tango do kita. Okuneta kufa. Non. Sylvie Faye le quoi kufa. Sylvie Faye nenga d'abord ba camarade. Pour Jani akenae. Te po bana ba osangi. Bana kate. Ba koma na ba camarade parce que mais ma ope ko tele boye. Akome na mobali mondi bolingo ya Jani sila te. Usaka na papa bana. Ba na bolingo ya. Ya bimiso makila des fois. Il dit pour une dentelle nga ozaka ya na folo leka. Continue ya. Pour l'octobre boye na bola ndo. Ala bono andoki, ala bono obi andoki. Obi ke onero yo, il faut ene la brina zwango. OK. Mais ti Mao na Sylvie ba onero yo. Pour ba okabola, Sylvie na mutu, Mao na makolo. Te ba okabola te. Te ba okabola bongo. Sylvie comme to va. Te Sylvie na mutu, Mao na makolo. Femme officielle dans l'alliance. Jamais. Alliance que na inaperçu. Sylvie na mutu Sylvie na mutu parce que bon quand c'est Sylvie ba bamba été. Et tu ka boye. Ba odio mo eta mo dia ko mepela mobile na. Si. Te yo dia ka boye. Ya. Azala ki déjà na mutu na ye. Omona ba ko kabola na Mao. Mao na makolo Sylvie na mutu. Siko la brune nda ngaza na kati le quoi Thompson. Siko la minute mutu za na kati. Maxi Bondo. Te Maxi tika kuna poto. Aïté. Maxi Falaya. Muta kati Viviane. Voilà Viviane. Au moins kutu ngala on se pena ya. Si moi so ya jena zo kapesa ka mikanda 6 mois wana. Soki bavandaka ko soki président ni soki akenda koloba te mais loloba za il paraît to yoka ke apone mba ino sinale la brune que Jani azui moi sumsa apesa mikanda 6 mois. Il paraît. Apo Firenze. Apo Firenze. Les parfums de bonne odeur. Ye wana.
ami intime yango ba moni na matanga te bien ka na matanga na moni ya pote asala jani mabe ya ngato na vani na yoka makambo na bisi muto na ya solo fale ya kwazala engesa pena ki abi ozomona ngo ata yo moko te kasi babi ka ye kana na poeza pe profil nje pas anjela ti ku ba lobi to supposé kasi yango na to da ba preuve te yango tozo loba eutika na poto kuna ba supposition mama supposé te ba lobi na yepe moleka nzulama babanda kutu banda awa il paraîtrait encore ce pour groupe sika ba chef nde bazwaka c'est que la buna le kala ekendaka sikoyo ememamaka ntina poto iparete ntango ya nani peza azolinga azwela ya janini ndako ezalaka mpona nini ke azwaka mpe temps ya kolekaka kuna mais ntango babekana te wana bosalika vie te wana bosali vie na ngai wana kaka bata poto bato baoloba ngo te siko zela ntango oyoka bemission nde bakunda vie mardit siko zela oyoka bemission bakinal zelo oyoka bemission bakinal kinal yo okisi lobe ya en solaire sinal makamsu yepe makampozo loba na TV si okasi ya jani fa ya banova ndaka kinal te kinal bomo makamsu yo na moni basimbi yo on m'a touché na vandi mana tali bango babetaka ba 1-1 mais soki ya biso eye kaka retour ezalaka la star du moment j'ai mis Ibele oh bébé de la poche la fille qui dérange obi yoza Belle-vie awa ngala landi na sim yoza awa kota ba ofinga mère ba ofinga mongai muteke azawa muteke koma na selanga oza lobi solo Belle-vie azawa yo awa muteke awa bravo pesa mbote si réellement basalaka nini na mama na bango baokalikilelo nini te souci pour na teka nyonso eza teka pena bamba biloko kitoko tekoza mobali teka za ekolo nini nayebi te wala foti na exo teka za ekolo nini teka po mwana tika pena ndeko na défaut teka po mokongo makambo atalika be teka osala na jei télévision oyo simbi ya gabi yo simbi ya gabi boya gabi mpona loba nini obangana na osimba sultan na nzambe aza yaya mokolo yaya baleki ebele mama bana mibale yaya responsable tomanki na manke ye te natalisi ye kaka ke ya gabi ya mosu mpo nga na loba nini osimba sultan na nzambe te ya bima ava babellevie yaya obi succès oyo abima ava babellevie mais ayebi osaisir opportunité te ok ça c'est vrai ayebi kosaisir opportunité te ozomona soki tobeti machine bamama milo babatakala ti okalako bamama top baliboso babellevie oui avant bamama etole liboso ya bellevie sikotala kilo bango banango basimba sultan na yawe mpo bagarde bavaleur wana bayeba bon conseil bala baconseiller bien eza likambo ya conscience na personnalité yaya mpo na azanga personnalité yaya na oloba no aza sans valeur est-ce que mama top tala toloba chose vrai na ofinga yaya te azanga valeur zala loba no elo moboye mwasa makasi mwasa elombe abimi lufu na mituka mibale oyo mibali bakoka yango te oyo basi mosusu baosala yango te na nzela nafa teka nzoto me ya gabi abima na mituka mibale aya nango ti Kinshasa basimba mpe libele te soki azalaki da mwasi makasi yango na oloba na yo sikoyo lelo valeur wana aperdra yango soki azwi kaka na lwanda nga gabi basakanaka na nga te peut-être soki nazwaka mosusu nazalaka mwasi patron po mobali na lwanda asomela mituka bakeci te mituka mpe abiebimi mpe nini ye mpe ti Kinshasa yo oyeba bandakala nga nayebi bandakala nga nazala kuna ti na niveau koyebana ya gabi aza likolo aza icône aza valeur nga sikoyo nakopermettre bato moko boye te lelo ya gabi akotela mura finga ya gabi mabele cancer te Malika aya na TV alobi ya na biso dadi dikambala alia ya gabi lelo bato ye azokotela bafinga ye
bafingi ya Gabi mabe babimisa makamba grillontage ya Gabi batanga na ya bana mikie makamba energie tumba oyo avant lelo nini boy baswana bamalika basayelango baanalyse ye na mura baloba makambo ya Ernest Tumbo tongo peut-être bato balandelango te yepa wanga nani bamniti yabi oyo to asala vi na ye mwa alobango na TV yaya yo ntango yo otala ngo monaki bakowela neti nini ngai eloko na koloba bakowela nini ngai eloko na koloba yaga biso Belleva alingaka mobali na yo yaka nango na TV soki aza tozwa mobali wana tozongiselo topesa mobali wana to soki oza likambo moko boye mpo ye teta alobaki wana TV vérité claire nazaka na likambo na Belleville abomba taloba yo oza molangi ya pembe yo oza mongala olobaka solo ya koloba yo na Belleville owela nini soki oza na eloko ofinga Belleville yaga bo oza prête ya kovanda na TV osala émission ya kofinga Belleville esila parce que ekomoleka oui mais comme si to bende pe ya to ya koloba yo nde to manquer ya mais o to manquer te to na zo ngaka ya o to linga kala ngana talisi yo to kutana na lufu ngana zo kota ya zo bima sikona kamwe na lufu deja mutuka moko po bima ye na eya Congo boy bato bakendaka Luanda bayebi eza facilité jemima Plaisir pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés ce côté sur votre chaîne J'ai Télévision et Mwana Souka est officiel. En tout cas, le plaisir est partagé, madame, messieurs. Vous nous suivez de partout. Merci parce que vous avez s'abonner, vous avez aimé et puis vous commenter parce que commentaire peut et contacter na kata YouTube, côté ba j'aime peut contacter. En tout cas, vous ça la ngonyo so wana ça yango ça la chaîne ko mata. En tout cas, na ba chaîne bo mon émission o yanga na invité na nga, bo aimer vous partager et ko ça la nga énormément plaisir. En tout cas, vous avez bien surtout que corps ya Jani et komaki déjà mukolo na lobby a na mboka ya Kinshasa. En tout cas, il y a eu des comédiens, il y a eu la presse et accompagné par des comédiens. Vraiment, l'émotion était très grande. Il y a eu des pleurs et l'autre c'est Pélissingaï. Maman Sylvie Faye, moi si on va officiellement. Na mao givu le moi si on a botana Jani. En tout cas, baleli Jani. Baleli Jani. Teke ya kokabwana na sepe na famille ya Jani ba pe na famille o ba ipe ko sangisa po ba famille musu ba kokabola ba mo asongi mo aboeme o senti que même na matanga bazaka même moral. En tout cas, merci beaucoup na maman ya Jani Faye et enfin encore ce qu'on a na cinquantenaire la semaine qui suit là, on en parle dans cette émission. La brine conscience, tout bien en conscience. Conscience, c'est zongi sa réaction. Il y a kolela, maloba koloba munoko ya ngonde tike ngai, ngana simbi touché, ngana sambu na ngai, ya Jani bana. Est-ce que bana kala bakate ke bana bazala kati? On en parle dans cette émission avec mon invité et aussi tout kota ba sujet par rapport à polémique, zone de turbulence, j'aime pas trop, mais on en parle et sorti médiatique Yaya Gabin. Pour la bengue Yaya Gabi. Yaya Gabi a sa sortie médiatique ni alobaka. Mais cette fois-ci en 2024 comment c'est Yaya Gabi loka moko. Loko ya za monga lobaka vérité. Qu'est-ce qui se passe et le renier les. Ce que maman absolument dit a tort.
condamné. Ce qui pas la raison, ça y raison. Mais toi, au moins, Gabi. Parce que ça fait vraiment, vraiment mal. Absence, il y a te la matin, on en parle. Je suis avec Bianca Zanga. Bianca Zanga. Moi, je suis la famille Libota. Ça fait longtemps. J'ai mis Bianca. Non. Bianca sa sœur on a écouté longtemps donc ça va peut-être un sous-battant on en parle. Merci beaucoup à Exode Mikeb et aussi à Dadju pour l'image. Merci beaucoup na famille Bota Mobimba famille Bota oye surprise da maman belle qui chitunga wa kitoko kina kitoko ba famille Bota tout la maman Chera moi si mamie Tadina maman Brigitte Nkoufi maman Micheline Nzumba maman Martine Kilanda bedoto bolinganga l'honorable Jean-Jacques Dinganga l'homme sur mesure ana taille na quoi l'honorable Jean-Jacques Dinganga la personne ba moto FM 4 fois bossa ba moto ni papa Jean Boud Maembo motema ya maman Anas toutes les mamans de famille Libota na longo Libota bino nyonso na ba bolinga to na bwaka bino tout en tout cas, Exode, mon invité, comme je viens de dire tantôt, elle s'appelle Bianca Zanga. Hein, donc, ça la giga. Voilà, avec un verset, ça peut le parler. Madame Gims. Voilà, c'est son siya. La fille qui dérange. Mais si. Motona succès. Ah, la lingo benga bongo. Motona tembe. La linga kaboye. Oche toche. Bongo. Ye na ye. Aïe, 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 aïe. Mais c'est dit, madame Mangera. Ah, tape là. Aïe, 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 kitoko, hein? La fille qui dérange. De vrai. Hey. Voilà. Na c'est pas une assistance il y a Ndekolanga Coco Dema, c'est un frère de longue date. Un frère de longue date, on a mon Jani dans le mois la famille. Vraiment. Donc on a venu Abou Bonsango. En tout cas, on va essayer un peu de parler et merci aussi na Bandekolanga surtout il y a famille Bota. Oh, tout ça bango awa et que ça là énormément plaisir. Voilà Bianca Zanga. Voilà, merci bonne beaucoup. Santé. Je m'en sentais vraiment tokos comme d'habitude. Merci Naemoko, autorité morale, Belle Vie Télévision, la fille qui dérange, Poutine de l'écriture. Babi vraiment maman Tio. Ah, j'aimais bien Gamondo qui n'a pas. Maman Kioma. Eh, moi j'appelle pour aller coucoumater. Au soir maman Kyo au dossier maman Kyo et ça là il tourne la même papa Serge ya manga gros bébé de la presse au benga maman Kyo mais kanga na bien grâce aux na bien nga so na pesinde combo vraiment en tout cas donc merci. Excusez-moi pour la micro. Action. Odette laisse maman la Lucilune. Merci à toi, Mifu laisse monter ma papi. Iran Kaluta monter ma Richard. Nadine Kaluta, Jocelyn Kaluta, Karine Zanga. Merci beaucoup à Mami Tadina. Merci à la maman Chera, moi aussi. Merci la grande H, maman Sakina. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Niclette Douma et sa migra Pamela. Donc, Babi, toute communauté famille du Bota Mouvement. Rabino vraiment pour venir pour Bolinganga. Je m'en pas question à yo et puis bien nous yangai. Eh, Nicolo Mingwina hôtel radio, notre beau sala na sa migra amba la Cléopâtre de la presse congolaise. En tout cas, la Cléopâtre, ça l'a bien. Donc parlons un peu du film Mastor. Déjà Mastor a président na yo. Normalement. Président na yo, oh lelo bozanenga Mastor no bien c'est mon frère parce que là papa mon papa so Caleb tout kebana. Tant autant la maman pesi Mastor charge. Pour on est à charge. A jouer na ki pede na de comment pede na mais ba ile sko la nenga ki mobile. Mais ndenga dans hôtel la film na mo est na mo ndia ko bongwana. Ah, à Brésil. Kasi na monde ko zonga ne bondia zonga nada. Yo mo lango te. Mais là on dirait tout le nom film qui d'abord vraiment Belle Vie a félicité. Ça fait un bail que Mastor a joué sous Mastor Brimbo. A comme trop pédé nada. Attends la musique na qui Mastor boizala sous comme trop pédé nada. Depuis tant na monnaie na casquette ya Mastor Brimbo na raisonné ba film ba si je savais na raisonné ba l'amour de ma mère vraiment mère na mère bakutani. Parce que pour Nathalie Mastor a na oyaye
Belvi pa ye na oya ye a coacher Mastor et puis ekebo to lo bateka ke non Mastor ye monga nini osa na be fort na ye coaching ezaki ozo mona coaching ezali po eloko ni to eza babi ya malamu ne pesa le meilleur OK ozo mona pour na tali film et puis na se pena ya Aziza Azmaka babi Azmaka non Aziza a tournaka mais cette fois-ci avant de mana po na pone ya mtu mwa sula avant de mana ça libala na ye ya mafu quoi sans foutiste et puis na regretter kana mamo seka na Marie Jeanne ba ebi via Mastor te ozo mona ba sous-estimer trop gesho bo mi bali mi balé yona Mastor mais attitude OK pas ndeko no lobi ndeko no yebite tango longole bilamba esa de ya makibe esa kitoko te et puis félicitations à maman Milo aleki na bato belé na rejouer et puis na musala na biso ka oya journalisme oyo ya ki chroniqueuse maman Milo aleki bato belé obi niveau maman Milo OK nango et c'est comme ça on dit ça la musala ngo en tout cas félicitations Milo atala raté atali ya malamu azui ya mabenda tiki oui avant de m'abonner ngazo loba mana nini ko boyanga na pesa kabilengi oh papa wana kinda oh maman na raison ce que tonga banosa ba santa bukala wana siko abeti bilo oya mama oya nani waza na bandali mama simba mbali nani mama la joie voilà c'est comme mama la joie yaka na osim obi na vena tali milo ngabi Mamilo mais ça veut dire que Bellevue n'a pas été écrit ba film on te yela kina ndoto pour attendre comment ba film ba fait kokana rapé tel que vendredi kokani mais le vendredi boye ana nuit de prière ce que tant rola la prière lali ça m'a pesi bakambuka kazu matika ba niveau jemima toza basi biso nyonso tout po tona batolo mais toi qualité mon côté misu batolo ezandeni ya bango lala betema misu koya misu minene misu mikie minene me obi osala ngo pété po minene pesa nga faut appel à moi soutien makasi normalement mutu muso mona bo atolo minene soutien moi pété tanga sebo eninga na zo minene salité OK goûter ce qu'on va dire botali belle vie baza basi bango nyonso to na molongo bazaka pe na mayaka te bango nyonso na bakingo na bango mais lo belle vazo mayaka na kingo ya evanda azo na kingo evanda bala na kitoko to kenda biso nyonso to molongo moko to kwa pe ka mokuyo bino bozwanga pe na kwa esale likaka nzoka guwa nde to sabe bien esale likaka yango moni bato misusu ye moko akomi tuna est-ce que oyo oza ngai t'as changé yaya kofi aza na raison kenini kukuko banzanga na foto te mpo na sina changea na nga nakoma na nzoto ya mama yemo nzoto ya sana nzoto mpe ya petepete yaya kobosana te nzoto elembalemba soki oyebi kosalela te okota na monde ya si je savais bamosusu basimba mpe produit mais baza na bango mpe bien yaki yeba mingi cancer obi mingi cancer te misusu mpe aza ase produit mais azogarde kitoko nayebi sawa te baza na bango mpe bana bango misusu mpe na produit mpe nde esenge à la baille non à la popo ozomérite te OK produit malobi yo mérite nga te tika nga na baye nzoto no OK ozomona biaka zanga hormis kosimba micro da mpe comédienne ekomelaka opata na batango wana mpe bojouer tableau moko na ya Jani non ya Jani nga na ye totikala kojouer te nga nayebi namonaka ya Jani wana obeta basket nanu nakoloba nde nini journaliste mo ya RTNC Ernest napesi mbote Ernest Tumba non OK Ernest Tumba te te kola ba Ernest Tumba comme ka batumba bon to platse pe ka Ernest Tumba bayaka na ya Jani
OK. Bayaka na Jani na RTNT bon. Bayaka te ke na Jani bazara nini pire petit na pire vieux. Donc il y a ça pire vieux ya Jani, et ça que Jana bengi na martyr yenga pe na obeta atali atuni ya fille na obeta bien numéro 15 wana ate comme les anga bonabo. Na DP vina ngabinga na PSP Jani aya Jani e bona linga kaona tala kayo bonabo wana ba sala pièce na bango mami jokisa azaka tata mwasi ya motema mabe azonyokola mwana ndeko na ye baomemi na cimetière wana na mona ya Janifa ya wana lelo ntango omona hier c'était rapatriement ya corps ya Janifa normalement ayeka lokwa koli na bano boya koloba on koli mais ayepena lokwa koli ndaba lingi et puis bolinga ngo makasi akoyeka pe passe na kati te ya balingi arrivé na ye au sale constat pena ba comédie ba kebele net moi constat ndengo tali ba comédie ponga monde ba konde biso on est presque ya kebele ko ba comédie ndenga la moni kebele oui pour ba comédie ba zaki otanga na ko potanga ba na misapi otanga ba na misapi moi ce que là ni manque d'amour manque ya mutuka non parce que mituka zaki ba zaki 4 bis gratuit manque marque à considération je m'au bien monde au ba superstar bazar. OK. Et ça marque à considération et puis bon la groupe Oya Jani majorité ba yebanité. Groupe nini? Choc Loyenge. Bianca. Mais oui. Yo ebelonga kalate. Siko to koloba nini? Oyebi Aziz ate. Oyebi otitite. Yango na bito koloba nini? Eza ndani eza par rapport ya groupe Oya ya Jani auti. Yango moni bazo zongo. Pour ceux qui baby ke epela za na kati. So baby ke mami Jokisa zala. So baby ke Ziza zala. Baby ke Apo Firenza zala. Elonga Kala zala. Shoguna zala. Nani Evala Vala zala. Ba se comporter bon monter Masia. Nani oyo nani Robert Kaskito. Oyo msusu nani Maviokele. Ozui ya de loin. Ozui oko seigneur. Yaya ba ko se comporter bon monter. Bacholi bango ba opezete yango pe même na etete ba oya pete ebele ba oya te boko binga kona na oya te na sani kona ekula ba star ba te no tena ni micro no solo nani muta niveau na nga muta classe na nga kuna zate ba superstar baza mais soki bango tu ba chaki na mutuke groupe ya présent biso ngade da ngadios ekufeli mais je ne pas comme pentonzi ngano ya mais siko yango tolobi te epezete kintonzi ngaya epezete le point na yo sauf ça différence ba comédie poto apesi ya dani valeur ko le Kinshasa oui OK en tout cas obi ya poto à féliciter bravo et surtout merci Bondoé vraiment je suis fier de toi ata ba ba fingi yo nga vraiment na féliciter yo ya Jani tala ndengo leli ya Jani msusu mtande kwa famille no moko marso vimba misu bongo te olakisi bolingo makasi envers ya Jani aleli pe makasi leli ya Jani ko lekana la brine Nito talango peno ndiye mo eloko pour la vidéo les ka ba biso to les ka bio MSP mais Jani pe ozaki somo ya pe atonana obi makambo eza ya Jani pe na sele ki pe na tana ye ya à l'équipe ambate na Jani azwa to ka pa azwa ma pete donc ya Jani la sévère évoluer suka ya tant on a tale leliwana ya mona tele ya merci olela ka comédie akufi basi ba osimi ba okekabo ya zaka et puis bana ko leba akokataka émotion mais qui bien maintenant on mona pe que non corps ya jentango do kita maokuneta kufa non Sylvie Faye le quoi kufa Sylvie Faye nenga da ba camarade po jena akenaye te po bana ba osangi bana kate ba koma na ba camarade parce que mais maope ko tele boy akomela mobali mondi bolingo ya Jani sila te usaka na papa bana baka na bolingo ya bimiso makila des fois il dit pour une intérêt nga ozaka ya na folo le cas continuer ya pour l'octobre boy na bola ndo ala bono andoki ala bono obi wandoki obi ke onero yo il faut ene la brina zwango OK mais ti mao na Sylvie ba ozonero yo pour ba okabola Sylvie na mutu mao na makolo te bakabola te Sylvie comme ton va Sylvie na mutu mao na makolo femme officielle jamais alliance que na inaperçu
elongwa Sylvie na mutu ouais Sylvie na mutu parce que bon quand tu sais là Sylvie ba bamba été et tika boye ba odio mo etambo ndia ko mepela mobile na ye si te yo dia ka boye ya azalaki déjà na mutu na ye omona bakokabola na mao mao na makolo Sylvie na mutu sikola bwine ndenda ingaza na katikati lokwa Thompson sikola minute mutu aza na katikati Maxi Bondo te Maxi tikali kuna poto ayete ah Maxi fala ya mutu katikati Viviane ah voilà Viviane au moins kutunga na osepa na ya biel ami bomba kitaolela ya Jani aolela ba hypocrite ba bombi to nyonso to bazwa bile ko Jani azwa bato be na monde théâtre ya Jani ya Jani sali bango ya en tout cas ndamela ngai akufi mais c'était bagarre betelenga somo abinanga j'ai mis mal une émission abi abi beletika abi ya Jani soki ba relax na pas de sexe ba tourner Jani pela longole lamba boy abi mona bouger kama le ma yo kosa biso mao wana je abi unga wanvie ina ne kwa mvie de ya fa ininga za ba comédien ne be ba mo ba linga ye ba lula ye mo bala mbinka ya nzela line ya biso lala tika obi la Bruno perdre la Bruno perdre ta perdre te il a perdre quoi il ba valeur Janité ya obi ya Jani na mwaso asi mwaso o ya Jani azo ka pesa ka mikanda 6 mois wana soki bavandaka ko soki président ni soki akenda koloba te mais lolo baza il paraît toyoka ke apone ndina osinale la brine ke Jani azui mwasi musa pesa mikanda 6 mois il paraît apo owa apo Firenze les parfums de bonne odeur ye wana ami intime yango pa bonile matanga te bien ka na matanga na moni ya pote asala Jani mabe ya ngato na vani na yoka makambo na bisi muto na solo fale ya kwazala egesa pena ki abi ozomona ngo ata yo mon côté fale mtaya na corps fale mtaya na corps na pesa de vos na corps ndé na pesa président de vos pour la logique de choses baza groupe mon côté évangéliste na chic shop okoza na raison bazaka na nzela mon côté obitanga betingi eloko wana vani nga bia yo kosa bibia kana ko kosa ote ya fa ya kufi na makambo na mtema ebele na ba déception ba camarade ya mwasi fallait pas nzamba boma ye fa nzamba tika ye siko nzamba alongolela Paris amemiza mboka mususu de Londres kimi na Suisse aye na Paris asali bien ya siko kolela la brine au sima maboko te asima maboko te asimbi touche omoni jemima oto lobango na ba famille nyonso kindokeza muta kosa ote peut-être mama ba Jani azwa $100 mama leke azwa te mama kulutu azwa te bana mama kulutu baza misu bana mboka tant ba mona yo late msuli puta moko bena mutu na bango Jani peut-être musu yaki ne fera mama sa noteka kwanga na ye so ka noteka nguba na ye so ka noteka mai na ye so ka noteka pondu na ye so ka noteka loko ne moko boye ami latisi kitoko mais famille koloba nini azaka na mwana poto c'est ça ya ba réalité to mona ngo na loba na famille sepela te la bonne balobi c'est touche balobi femme sage touche bâtit sa maison la brune pas kenda ki trop ya kobana ba comédien kobotana ba comédien kindumba boye on dirait ki m'a goûté laissé basé belé na nini o ba goûta ye nani la brune net nani kasi babi peka ye kana na président pe profil nje pas anjela ti ku ba lobi to supposé kasi ya mwana to da ba preuve te yango tozo loba eutika na poto kuna ba supposé te balobi na yepe moleka nzulama babanda kutu banda awa il paraîtrait encore ce pour groupe sika ba chef nde bazwaka c'est que la buna le kala ekendaka sikoyo ememamaka tina poto il paraîtrait tangu ya nani pesa azolinga azwela Jani ndako ezalaka mpona nini ke azwaka pe temps ya kolekaka kuna mais azutanga babebana te wana bo sali ka vie te wana bo sali vie na ngai wana ka bata poto batu ba oloba ngo te siko zela tango yoka be mission de bakuna vie mardit siko zelo yoka be mission ba kinal yo zelo yoka be mission ba kinal kinal yo okisi lobe ya en solaire
Sinal makamsi ba pe makampozo le bana TV. Si okasi ya Jani fa ba no vanda kwa Kinal. Te Kinal bomba makamsu. Ngana koma kipiri ya Jani na canal ya Kinal. Te okitala woni Kinal. Ex now. Non, wana yaya nanga. Samika toso na miso na binwa yi grand frère nanga propre. Abina nga Bianca bakonda Jani. To so le miso na téléphone. Yango azoloba nga abina to kosala. Tozwaka ya to sala. Yango alobina nga. Abina zana makambo ya Jani ya 16 ans. Ya 16 ans oyo nyonso ya Jani na oloba. Voilà. Maintenant absence remarquée. Ya ba famille bota. Na moneka Luamba ndena wakaki azaki kuna, je sais pas si parmi grapa azalaki. Na ete so toyam azalaki, je sais pas. Bango bazalaki absence pena babi bo kimi bo bangi bango. Manka mituka ozala pe makasi te kaka monoko na caméra yaya Bianca okimi telika taille S nanga bake kobuka ngai mima d'abord nga moyena ya eza te mpo nga naza na mama mama sakoli basalaki opération ya miso donc nga naza na mwa mai mwa simba mwa lekisa mwa zongisa bolo. Mais bijou la reine azaki wana ti. OK. Ya prince azaki wana ti. OK. Dipine azala kit. Septième bagarre azala kit. OK. Diamant. Diamant azala kit. Basa banani. Te bamba banga lukaka biso. C'est plutôt ba superstar hein. Star ya. Oh yo na moni ba simbi yo hein. On m'a touché. Na vandi mana tali bango ba betaka ba 1-1 mais soki ya biso ye kaka. Retour ezalaka. La star du moment, j'ai mis ma belle. Oh bébé de la poche. Si. La fille qui dérange. Non, dérange. Obi yoza belle vie awa. Ngala landina sim. Yoza awa. Kota ba ofinga mère ba ko ba ofinga mongai. Muteke azawa. Muteke comme la selanga. Oza le bien solo. Belle vie azawa. Yo awa. Muteke awa. Bravo, pesa mbote. Si réellement. Basalaka nini na mama na bango baokalikilelo nini te souci mpona teka nyonso eza teka pena bamba biloko kitoko tekoza mobali teka za ekolo nini nayebi te wala ifoti na exo teka za ekolo nini teka mpe omona tika pena ndeko na défaut teka po mukongo makambo atalika be teka osala na jei télévision oyo biba omba ese ekomi ka love nga babotoli nga bona nga kabu yango aperde nalonga mbada bange bapesa loyenge na nini aéroport babandi da loyenge kodenda koloba maîtrise eza te ganga dipina bimi na bana mibali obanda oganga bango tunie moto aloba za te bayebi dipina betaka sala siko dipina banozela moto aloba ata ngata komba Bellevue bango nyonso bachange maloba. OK ozomona se bamonelaki diamant bamonele diamant monoko ya caméra babi bongo otaka monoko loba awa ye to nini boye tozwi yo boye na boye wana bomoni na caméra na émission pena ekoti na chaîne na bango te basala yango siko baanalyse ouais balobi kaka nga kolaka tima mba solo ngana mwa ba de ba lobela diamant boye te mbo demande a pété na matanga bijou la reine misu ba kimaka diamant beta pédé nani abetaka grâce à pédé na matanga na fête ya bijou la reine. OK wana ngana kati mamba so nani analyse tana monte ba kosa makamu yaya ngamba ba manga likamki na vanya ndak mola nani baza bato te wana bamitos baleka mitos obi na vandi na tali bango jemo za makambo nsambe jemimo za makambo epuis kikamarade ayo na teka baolinga nde bapanza biso baolinga nga namona ke non boya ou alors papa silika aloba ke non je veux plus que non bosola suna teka wana nde esimba tela c'est mon frère vraiment obi la fine elo mona oyebisa yo oza mokolo luka mbala génération teka azwa charge nanga matanga matanga te ya fete excusez-moi ya anniversaire atelanga mpela masanga na baglace soki baglace oso babenga yango nini aolandela yango tosala ata manka te mpo moto asala bongo seke c'est un frère vraiment obi na vando na tali mabonabi mama oza na kotula
afingi biso makasi yaya na yams c'est na mitoto ba star na ba star na ba mbolo ya ko calculer biso to calculer belle vie siko na mi répondre belle vie te ma répondre bino na mi to est-ce que bino wa ba star na ye yo na yams mbolo soda mulongo so simbi ya gabi yo simba ya gabi boya gabi pona lobane na bangana na simba sultana nzambe aza yaya mokolo yaya baleki ebele mama bana mibale yaya responsable manke ye te natalisi kaka ke ya gabi ya mosu mpo nga na lobane na osimba sultana nzambe te ya bima ava babelle vie yaya obi succès oyo abima ava babelle vie mayebi osaisir opportunité te ok ça c'est vrai ayebi kosaisir opportunité te ozomona soki tobeti machine mama milo babatakala ti okala ko mama top baliboso babelle vie oui avant mama etole liboso ya belle vie sikotala kilo bango banango basimba sultan na yawe mpo bagarde bavaleur wana bayeba bon conseil bala baconseiller bien eza likambo ya conscience na personnalité yaya mpo na azanga personnalité yaya na oloba na aza sans valeur est-ce que mama top tala toloba chose vrai na ofinga yaya te azanga valeur zala loba na elo moboya mwasa makasi mwasa elombe abimi lufu na mituka mibale oyo mibali bakoka yango te oyo basi mosusu baosala yango te na nzela nafa teka nzoto me ya gabi abima na mituka mibale aya nango ti Kinshasa basimba mpe libele te asika azalaki da mwasi makasi yango na oloba na yo sikoyo lelo valeur wana aperdre yango soki azwi kaka na lwanda nga gabi basakanaka na nga te peut-être soki nazwaka mosusu nazalaka mwasi ya patron mpo mobali na lwanda somelo mituka bakeci te mituka mpe abiyebimi mpe nini ye mpe ti Kinshasa nga nayebi banda kala nga nazala kuna ti ozomona mpo na oyo yaya perde valeur tala valeur wana azalaka nango aza nango te elo ni esaliki aperde yango ba $50 ba $30 ba $20 soki amitie kaka ngai na gabi oyo naosapa major zolozolo ya jipa mokuse me na kala banda osenga mpe bambongo te yaya ezalaka yo nde ozoya kopesa star mbongo mpo tourne na ye et pardon ozoya kotourne na ye peut-être soki osilisi ye nde apesi yo mwa ji apesi yo ji oui normalement nga na ye pa kona yo ya bastar par exemple ya même sous pasteur Serge pasteur patron apesi nga mbongo nga nayebi nakende osala émission na présent bina filé apesi yo mbongo nasilisi boye poza kota en chambre azwi $50 apesinga binanga bianka futa transport il azwi $50 apesinga bianka futa transport non yaya eza likambo bongo te jemima ti ovandi boye okokoperdaki yo te likolo ya $10 okoperdre bavaleur no te likolo ya $100 so totali na niveau koyebana ya gabi aza likolo aza icône aza valeur nga sikoyo nakopermettre bato moko boye te lelo ya gabi akotela mura finga ya gabi mabele cancer te malika aya na tv alobi ya na biso dadi dikambala alia ya gabi siko lelo bato ye azokotela bafinga ye bafinga ya gabi mabe babimisa makambo ya grillontage ya gabi batanga na ya bana mikie makambo ya enersi tumba oyo ava lelo enini boye baswana bamalika basayelango baanalyse ye na mura baloba makambo ya Ernest Tumbo tongo peut-être bato balandelango te yepa wangana ne bamneti yabi oyo to asala vi na ye mwa aloba yango na tv yaya vi na aloba yango na tv ntango président Marc Ladichesse alobaka soki tosisi tournage tokendaka biso nyonso tu tokotaka dede na mituka asili kaka pwani hypocrisie epuis na canal na ye nde makambo ya bato ebele bima nani aya na makambo kele abota na Batista ye
ozomona azana ba sortie médiatique moko bo oya bimisaka epesa esalaka ba ebetisaka mabaku ne loka lobi ke nonga na mwana kimos mutu ba utina emboka mo ba ya nko yaya mutauti mboka Belgique mutauti mboka Belgique azosala makambo ezomona na miso ya bato yaya tozwa $50,000 tozwa $50,000 yo kota pasha boutique nga na bule na so ba caméra na bule na sa Belgique télévision moko boy yo zo bule na kene pa nani omoni mwana nanga na lingaka abamanga moi 3 bords il faut abamanga 3 bords OK ça va nga na bengi na tournage osombi 5 bouteilles ya bière na suko zi contact ka mutu ko memaka na memaka zo contact ko OK tika nga na ndako wala mikolo zo reni wala siko Belgique mbongo wana aza ko économiser ngo Bianca yaya to bosa na TG mima to kozala yango na baki toza basi mais to teka ma valeur moko te nga naza mukie mutu musa koki kotala kabia mwana naza mukie tika na sakana naye mais soko pusani bondimi te kande na mona ki na TV bongo azani makamba minene bo lorsque selo makamba Ernest Tumalobi solo oh yaya bon Ernest nga liboma akope kolinga Ernest nga za liboma sentiment nini pendant tout ce temps makamba na kute bima kala ba malika ba lobango Ernest alobango te mais ayoko banja na 2024 ayoko na 2024 parce que oh eza likamba tubela na kobomba sute ya na kobomba sute liwe koko ya bonoke na makamba minene na mutema te il faut na se débarrasser mutu tout azo eteni na ye asombela whisky juango ya lokuta ta mela mongo guerre na kari ya mado ya kama kasi poani oh c'est que Ernest pas aleka ya mado azaka mbala kari ya mado c'est que Ernest dambanda ya oh boma guerre wana makasi yake za po makamba dianata ezaka pona makambo wana siko tangu ya tete azobeta kopo wana nzoka ya tete pe ye moko palulaka akolia koto ozomona esa mabe makasi yango na oloba na yo toza basi biso nyonso tu mais toza valeur moko te OK mwasi na mwasi atekamaka selon indication na ye selon capacité oui selon ya to ko tia biso nyonso tu mapapa ndenge moko $10 nga tia nga $15 mutu pa ko ya ko somba qualité o mususu o za ya deuxième fois mutu pa ko ya ko somba na $15 discuter peut-être pesi nga pe $15 du coup yebaka oza mais selon ya Gabi otazo loba wana yo tango yo tala ngomu na kibako wele net nini nga eloko na koloba yaga biso belva linga mobali na yo yaka nango na TV soki aza toza mobali na tozongiselo topesa mobali wana to soko oza likambo moko boye po ya teta alobaki na TV vérité claire nazaka na likambo na Belvi abomba taloba yo oza molangi ya pembe yo oza mongala olobaka solo yako loba yo na Belvi owela nini soko oza na eloko ofinga Belvi yaga bo oza prête ya kovanda na TV osala émission ya kofinga Belvi esila parce que ekomoleka oui mais comme si to bende pe ya to ya koloba yo ndeto manquer ya mais auto manquer te to na zonga ka ya auto linga kala ngana talisi yo to kutana na lufu ngana zokota ya zo bima sikona kamwe na lufu deja mutuka moko po bima ye na eya Congo boy bato bakena Luanda bayebi eza facilité jemima comme tabimisa mibale so ya bimisa ngo mibale sikaze lombe pe na mibale wana bimisa ngo mutu apesa mituka na mutu apanga pamba te na otanga kombo na ete to yo ebi pena vie na e bien obi ata mutu wana soka yoki makambo lelo ke oye ya mutu osala boy a regretter de pena mukolo ya na ba vecta o ya bombo ko ya ba vecta ngwe namona ye te na bimko ya ba vecta pe na ba vecta eza kwa ya OK ozomona otala otala nga na otali ya lelo te otali ya kala otali ya kala nzambi nga na moni ya lelo to siko otala ba ndeni mukientu kitoko boye ya ode mundele mama ya Gabi abua kelo siko wana kabelo na renier te ya zoboka kabelo mai ya mulai yaka mwasi kitoko bakutana na mwana biso na dini keluta mama kalunga boka kai bakutana na dini keluta na gambela niveau ba yambana
siko tala bango mibale bakabelo manzaka babuaka mikabelo non les ampleur ya lelo te mais ane peka kitoko mais munene ka peut-être munene nde mse ko bebisi akosa ne pe régime ozongela taille na ye wana onana abebite abebite eza mwasi kitoko yagabi ya kano siko bavaleur ya gabi wana kala yango ngana linga siko ya gabi azongisa yango o manke ya te ya jamais na ko déplacer langage pa ya gabi aza valeur aza icône so bo simbi ya gabi bango baye ya ngana osimba ya gabi ngana koloba na ya gabi te pona manke na koloba na ya gabi afandi boye atangisi ma miso abite bano balinganga ya solo kuna balingaka te balingaka te ya kuna balingaka te po si réellement balingaka ye baotalisa ya valeur ya gabi comme niveau koloba ke na te lokolobo na buaki lokolobo ya rouge na kati ata soki bozolala na bazolala bino ya gabi ya kobimisango ya gabi oyo ya kala bakanda te abi biso tokoma na pasi ye nga aza na makambo ya mpona koloba soki batepase yango nini aza na makambo ya oloba te aza na makambo ya oloba te po soki aza na makambo ya oloba mais ça loba kala babi sepela na lipamboli ya baninga po epoza beni obiso otali baketo mosu ezoya boye arrivé à leye naoloba nao ndele akende poto naoloba na yo nde azongi naoloba pole ya okende lisusu aza visa azonga lisusu mamunde aza visa te ba 2 ans ou 3 ans boye siko bato misusu baocalcule na bayaya baobeta sikoyo machine majorité ya bango baa na mikili nga nazo mais ezala bien na belle vie peut-être yo kozala na mwa 1500 belle vie babakisi yo 2000 okei po soko otali majorité badépart ya bato mingi ezaka soutien mama Olive abakele ba Dubai ba voyage wana naoloba no bato ebele lelo na bango moko boye mama Olive atiki lelo bato ebele ata Lubumbashi akokende te naoloba na yo nazoya biso vérité ata Lubumbashi apamba bakokende te ezalaki soutien beaucoup plus ya mama Olive zala bien na belle vie okoza na $100 atelo $150 oke Lubumbashi non biso likamba solo lelo loko esala peut-être baya gabi bamotema pasi boye ya azaka na posa ya misunga pena kende poto mutu ya pasi ya pe koza pe ba raison mususu neti loko sa mais sous lobby yaya to ça ida secret dans liboso mususu ekoya boka baka famille libota Instagram famille libota Telegram mona encore ne ba je biso ba surprise na ne site net okota vri to okota na ba surprise jemima bila mo créer ba jalousie yango nazolo ba ekobota jalousie ndenge ni to bota na étoile ndenge moko te nga na uta mboka na uti mboka na Kinshasa abota mina Kinshasa meto zindenge moko te besi mengombe so besi mangomba ya to zindenge moko te mama nanga lobaka maloba likolo nanga atanga osukola nga zolo ke bana nanga bakosouffrir te mwana aza elembo bo mama baya gabi alobaka na nini voilà honorable Jean-Jacques Dinganga bote kwenda wambo alléluia on nti bato bakufi te bato bakufa okizolela mama na basimitiere yaye otikanga na bwale mawa mokili eloba otikelanga sikse banda okenda bato bakeba totelanga leki na yo beleville embisa nazoyebisa likambo solo jemima soki la patron la place saka likambo abenga na bafilme eloko ka oyo ekoko sistema ya mbutu abengi apesi role bajue na ebakata nde ezalaka dio wana yaya nakobenga yo na nini nanga ndenge nakosala semblant te nasali semblant trop tana matanga ndenge yamba yaya nazwi pa enveloppe ya chocolat na pesi oyo bato ebele baza te menga na raisonne naolakisa oka bolingo na mikitisi kombe cette fois-ci nosala semblant te mpona nini makambo wana Nicole ebakata te mpona nini makambo wana ekomela bale ya ndaya te
Pour les ndaya Jemima, gloire belé pour na yatka pe ko na réseaux sociaux te. Yango na loba nao. Les ndaya na Jemima akoka bola gloire ne peut-être na yote na ngate. Jamais. Akova na boatali peut-être tokoko joie maman Léa. Tout ça a été mission. Ah bien, OK. Et ça peut-être ça succès na nga na yambaka Léa ndaya. Lo mandea ndenga okiva na poto bongo. Azonga ni bela. Azonga ne kilibela. Akino vani ya. Asali bana ya yo se musala mingi. Akoma tourner siko lokola nde tomona ba Fatou Miracle. Ba Sone Voloko. Nde ba koma ko jouer kuna na poto. Ba meta piga. Ba spaghetti. Ba mama. Sikoyo mama Léa pa okekoma ne bongo. Siko na mintu mamu tekazabi. Puna ukaite azab. Azuka te boyibi mapolo kwenda kwambo asili pena par terre kwenda kwambo alléluia na bien otala kota TikTok omona longi ya o maman international non elle est moche maman international ma be siko finga be fina nini siko natali susu maman natali nani apo mamunoko wamba lisi aga kwa zombie siko na vana tali basala kai bongo te yemo ko basala kokosela basala nzambe makambo yo kanso kokosela passer Moïse Mbie la réserve de l'Éternel mobali nanga mais ba bibiaka na Afrique yeko maman international ba bibiaye ntaka le sambo avec ça passer muku na soni ezali to beton ka ba ebima eza ba chauve eza et siko na ko vendre na tali siko mutu musa fingara belle vie nani c'est walo kwa bidon ya 25 litres aza na forme bidon 25 litres kama toko lo minene akuba yaya omoni tasiko forme bidon 25 litres ndenge ezalaka epesi boye wana ese sikoyo ozo kofinga moso bataya ye déjà c'est jalousie bomida mida bimana idée ya Karine te bida ayaka na koloba mo baloba lokwa Karine akoka te mais erataka esimbi te esimba te Karine na mokonzi esimba te ils appellent kamba ora mais mida pa kitoko non mida atengu pardon atengu tengu c'est défaut alors que tengu mais belle va ta ketch atamba na talon kana makula poussière wana so yi azana manquement la ta ketch te peut-être akola ta ketch mais la ta talon te bien ka télévision zangonga mama ba uchanga 5 photo kata mais na moni pela mangambo lobezaki na kata émission oyo conseil nyoko opesa na yaya ngelo no ebisa ya gabiza na trop tard eza na trop tard abongola motema akoki ko se rattraper au temps na eza abong sa réputation ni ba Nicole ba kata bazala ngo nanu aleki 50 ans 55 ans 53 ans te je crois que âge ni yaya kokozala na ba 50 juste OK pour maman te pas 54 mais mato ndenya ko garda ba beauté bongo bien ka to tonga nanu izali kama mayele mato ba beba kate bien yaya izali kama mayele bakoko sala nga me bosela nga lokwa bino te mato ba beba eloko mususu biso basi tobosa na kamobali nyonso ya mobali osala te OK muso ebebisaka yaya ebebisi yo ekoko mpona ndi bamama so baloba na biso soko bandi bolingo sika mibali basimba kuna mabele te kebeba mabele te kwe miakazanga letabla allez loba mutu nyonso tute akoki ozala likolo na yo OK nyonso epesaka vitamine te sikoyo komi na santa bundenge obanda kosala na kala te ozozokisanga la barchive na rappele bato bolimbisanga boteninga rigueur te nazoyiso oui ozolola mpona oyo yaya nalobi ma likambo solo na santi yo mama top ti azogarde bongo azwa ya bien azwa ya bio naloba mimi likambo solo eza na mutu mususu yokanisi nga nake na mwana mokie nzoka mwana na mokie wana oyeba nzela combien leka te ezoso azokota ekota bien yo ole ozonga mokoma mokolo olembaka oke na vitamine obi vitamine ezelo mabe ebebisaka yaya plus tard ekomisa mutu munene ozangi forme okomi oregrete pourquoi naleka na nzela wana jemima nga to botenga na lokwa ewata esi yaya oza famille peka ya bango
bilongo na bino ekokana siko bango nde bayebi komisela te parce que bakitaka na génération ya bana mike yanga te yo tata aza na ye responsable papa za makasi nabetelaka etolo vraiment mokongo te wana papu je suis fier de lui d'avoir papu donc place afandaka ma abi non j'ai ma femme babilongo mpe esa mpe yaya mpe pasa bolunga je t'aime hein peut-être ekoza mpe bongo koza mpe bongo voilà mais yaya mpe aza na bato na ye akotrie mpe wapi atrie wapi akotrie na ye mpe na lwanda atika babosi ti azonga kuna te baretrouve oyo akala te ata se retrouve akala te me babosi mosusu asika bazoya ye azalaki moto ya babosi na oloba na yo aleka bamoleka nzulama te loka baete te yaya leka bamoleka nzulama te bazala na lwanda bango nyonso misu babima na basaki ya semoule basaki ya loso mais ya bima na demituka. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, j'aime beaucoup ce duo. Je vais pas dire. Bon, moi, la bino. Donc, désormais, aujourd'hui, si vous me touchez, Yana Bino, Gabel de Mythos. Na boy, n'a pas comme un message na téléphone. D'ailleurs, on a bloqué bino lelo kaka. Pour la ligne, n'a pas message, n'a pas appel. Bien, on appelle normal. Tout ça appelle normal. Na WhatsApp na boy. Tout comme na suka. Non, bah tu viens tout va lingara biso. Ah bien ga. Lingara bino. Bon, taille mona ya na mam teke. Même taille. Oui. Toi taille moko biso nyonso tu diango na lobi toi taille moko biso nyonso. Et puis ba tu musu nzamba pesi bango grâce ba okende ba poto. Mais baza komi ye ba komi salela te. OK. Ya bungi na circulation ki wa kana te. Obata mi côté nini. Et côté peto yo qui soit disant de pe je respire linga zone sur makambo kota ya. Maman Tekechi. Kaza. Ouais. Bon, mais ça, wata wa mwana mke wana. Kasi j'ai respiré. Maman. En tout cas, merci beaucoup vraiment. Ma chérie. Oui. Il y a solo te. Kaka. Tout na maman. Mais pas au côté ba comédienne trop. Non, loba na yo. Oh non. Dédicace. Côté kone loko eza susute. Dédicace. Manduki koto. Dédicace. En tout cas vraiment babina yo moko mauvais propre Tito da Costa. Mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema maman nasi. Merci à toi le roi célèbre Christian Ngoma, ma collègue nanga tout ya basket vraiment Doris, Nick, Kabobo, Rosie Mbouyi, Miss Margot, Patiti Tengue, Tonton Grace, Nick Bams de Brazzaville, Chaco, Chico Sana, merci à Diana Banaka, Motema Rodrigue Bangala, merci à Johnny Lema Aquarium qui est à Congo 10 fois belle, merci à Tonton Yams, merci à Pamela, merci à Famille, merci à Exaucé, merci à Dadjou, merci à Anthony, à Gaylor, comme Kimi, c'est qui y a Kilelo, vraiment yango Enoch et Batunia surtout et surtout na moko la fille qui dérange. En tout cas merci le qui s'est sur la GI télévision. Ça fait vraiment un bail dans les gars sur là et merci na Dieu vraiment. Bande ko botia biso na mabondeli bitumbeza makasi. Alors lui to comme nango. Surtout ngayo. Ngayo na lena nga pongi na quand même sous 12h 13h. Batba ofinga ntongo medi poko. Tane la komista. Miniature benga. Kote kuna sirana tanga na miniature mabe. Kote botanga na miniature mabe. Ezali kambango. Je maïbe. Ndo ndeni vakate tana yo. Boji jago. Ezali kambango. Boji jago. Yo ndima ki belva kozwa caméra ya $5,000. Qualité supérieure. Ya. Nzoto lengi. Caméra uti poto ina ba farti 5 ans. Dans ce que baby voilà donc balobi biso ata sur un problème te toyebi kisi te nganga te ka Yesu Masia chaque vendredi to la relation la veille na biso mabolongo na seto obela nzambe dabe sunga misala biso sunga makambo biso musala ba biso belvi ba film netalama makambo te kende bien info ekotaka ba orphelin baliaka ba veuve baliaka tozata problème mutu te biso
oluki nga na butu ozwanga te o yaka na moi ata mpe na moi so mpe na sepe mpe bozwanga te omona no mpe nga te. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso surtout oyo tosalaka mosala oyo famille Libota oyo famille Libota toujours famille Libota la main dans la main namoni wana le communicateur qui vit mieux tonton Mouna namoni wana Yams Yambe namoni wana Noko Prince namoni wana papa Tadi ngala pa namoni Yakobe namoni wana Kovodor Mukusa Talo namonaki Demer Nyangi Mukusa Talo namoni Sami Gaamba namoni tous ces belés pour rappeler nga ba commande ko nga naza mutu Mamu Luba namoni Rihanna Sole Rihanna Plasma tena ta mabele pour ba combo tirsi ya ba we ba Walisa ba waila. Voilà donc namoni Dekola biso nani namoni Teka maestro moi la maman matanga la bango lobby namoni Pamela Matondo namoni Costo nga longa benge petite Costo nga benga Costo namoni Esilité ya bijou la reine pas à la famille Libota bijou la reine ina bosani tout est belé toi pena belé bijou la reine et Diamakalanga Dipine Setembaga Marie-Jeanne Bololé Mamé Étoile en tout cas Papa Serge famille Libota bref c'est une grande famille Guécho famille Libota c'est vraiment une famille ok bassin et tout la ngengere mais c'est la famille et la famille reste la famille doit être soudée. Tout ça vite tifini la prière tout ça candista la prière tout ça la pour la maman la patronne bitumela makasi ba oluke na butu ba oluke na moi tout ça que toujours la prière nzambe abattre la koleka nyonso et nzamba lola a justifié parce que justice à nzambe ate umeli et à kaka. Voilà, merci beaucoup Exode, merci beaucoup Dadju. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Là-bas. Exo, là-bas.